Mais pourquoi ne caméra doit subir acharnement pour une justice comme ça? Acharnement ngana yebiye madame. Ngai acharnement tozaki na boloko acharnement nyokoli ngai acharnement boyi ba exécuter arrêt à cour constitutionnel batindeli ngai acharnement. Tango na yoki batangi acharnement na kombo ya kamere na makambo ya kamere na tuni acharnement yo to mesai na yo to sai no boloko sanza sambo onyokoli ngai mingi yo koti suma kamba kamere acharnement abina koti makambo kamere te kamere yema oko moto kamataki misolo ya bulamatari ya azali dikab akoki kosala misolo ta saleli misolo acharnement ebisinga babengi ye batuna ye mbongo ngana zana makambo kamere te bazuze babengi si ye batuna ye mabezali wapi babenga moto batuna etata mbongo osela kiboni na makambo ya rao bango toyoki kombo na yo na makambo ya milioni 15 kombo na yo makambo ya 66 millions oyo susu medal pe luka mambo akeko pelisa ya banzela batonga na Goma na Bukavu nzele monani te batuna ye sika acharnement mokambo neni tango acharnement kokota likambo wana bakolela acharnement nano akota yango te ayanula akenda batuna ye mituna ayanula bango nde bakobanga bayebi mokonzi na bango kana vanda na ye moto alingi misolo efuluka abika lokola moto mbongo mituka minene milulu mikolo nyonso yango pa batunaka yo zalaka moto na ye penza bolinganaki mingi nini esalaki lelo yo makambo na ye okotaka ata moke te po opesa ya ta poa bino bobaka tolinganaka mingi yango toaka basi tobalanaka ozalaka kotravaye tolinganaka mingi te tosanganaki mpo na bitumba ya Congo bolingoni bango soko tebe mwani njaka gana mo te pasi na nga loboko kofinganga na bato na ye kamere ani ezo risque pe kozala ni blanche oyo ndoki te ani sanza zo na imba wana popo mamoto te alobi po yo ozali na éducation mabe ye nde moto abokola ngai ebongo mokano wana azwi ekomami na mokandani yango yo cour constitutionnelle beti ye mokato te ta soni un homme de Dieu soni na komela godin po itelelo po apesa ngai mokano wana mokasa wana apesaka te tala lokuta na ye lokuta nani afundaki nga akekola ndeko mwana nteba oyelanga masolo ya fufu nteba nani koyoka kombo wana te soko moto na politiki ya mboka aza na eloko ya kosala te aza na ye miyembe tambola sikoyo nde ngai na ya kosalisa ye mpo bakongomani bayeba ye makambo ya fufu nteba wa te tala état de droit apprécier Félix état de droit na ye ezali na Paris ezali epai ya Macron ezali epai ya Trump soko akei kuna bibo moni na kosala état de droit epai na yo kongomani aza na ntina na yo te basepelaki quand même na kobima na yo reconnaître comme président tant obimi reconnaître moto aka tu bokonzi na nkuku ngai sikoyo nde na ya kokomisa mokonzi boyebi te aza na mokonzi te bozela ngai nakomisa ye soko bayoki bokeba alobi ali président basepeli bana king bana Dar es Salaam bana poto bana mokili mobimba site afe moko Afrique Info avec Frank Stemai Yandankala twende X-Bass Marandura Frank Stemai sai ezali penza o motema ya koyeba ke bozali zike o molongo mobimba ba ebanso bozwi libaku malamu ya kolanda émission na biso politique info politique info oyo ezali na chaîne Africa Info epesami na ngai ndeko wa bino boyebi ke simo ya mwa mikolo mibale misato mwana mboka honorable Mike Mukebai asilaki penza kotika boloko tozali bongo awa ondako waye po tosolola mambi matali boloko bokangami ya ye na lolenge oboyebaki pe kosolola makambo oetali Congo démocratique yango wana tokai kopesa ye mbote honorable Mike Mukebai mbote na yo mbote mingi ndeko na ngai Steve bonis bokolongono ya banzoto nzoto mwa kobela moke nakendaka na boloko na bokono kasi ezali konyokola ngai enyokolinga mingi eleko nyonso nalekisi na boloko mwa kisi kasi omoni esika ya boloko po bika mwa pasi na bimi na yango
sengeli te minganga balanda nzoto oyo mpona yeba kozonga malamu mpe esika batiaki nga na boloko ezalaki mpenza esika ya malamu mingi te eyaki esika mpo tokenda kosukola kokatisa bato bavandi batondi na se nzongo ike nzongo ine kokatisa mwa mpasi esungaki te mpo te nzoto mpenza ebika yango wana nyonso wana minganga balandela nzoto kasi naza na ngala makasi ya koloba ya kotelema ya kosola na baninga ya koyeba mboka ndenge eza kokenda wana nkolo apesi mpo nkolo moto abatelaka sanza sambo te ya makala honorable Mike Mukebai sima na yo kobima mateya nini penza oyo omoni mpe na lolenge oyo bakangelaki yo ezalaki lolenge elongobani po yosala te bakangaki nga na ndenge elongobani te bakangelaki nga na nko ya Godin Mpoi a moto na lokuta te mutafundaka moto na lokuta po te bakanga ngai motindami esengeli kolongola ngai immunité mobeko na biso règlement intérieur elobi na tango ya bopemi ya vacances parlementaires bakonzi ya assemblée provinciale ya Kisasa bakoki kolongola motindami immunité bakomi yango kasi balobi bakolongola ye immunité wana na o babengi na nzela mibeko na procédure contradictoire bokobengisa ye po ye pe aloba Godin Mpoi lokola yaki likambo ya kokana tango bazuze baye kofunda te balongola ngai imite Godin Mpoi ayebisanga te abengisanga te asala yango na nkuku makambo ya bulamatari ya kotambwisa engumba ya Kisasa yo mosali na Nzambe ndenge omibengaka osala yango na nkuku babombela ngai naye koyoka yango na bimisi yango tango na bimisi yango Godin Mpoi aleki na oyo babengi Top Congo alobi tolongoli Mukebai immunité na komela Godin Mpoi te lelo po apesa ngai mokano wana lokasa wana apesanga te tala lokuta na ye lokuta kasi ndeko ya funda nazokenda nao malembe tango bakangi ngai zuzu akangai ngai nayebise yango aboyi koyoka yango nafundi yango wana cour constitutionnel abamboli ye soni balakisi ye tabuki mobeko babengi règlement intérieur abuki mobeko babengi constitution moto ya kolongwa soko moto alokumu ya soni bakosenga longwa ta kolongwa ye moko abuki mobeko abuki yango na encore violation intentionnelle du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ezali pemba liboso abuka mobeko te na makambo ya akat o azwa etumbo tengana tia makona Assemblée provinciale te sanza zomi na mibale bakatanga misolo sanza zo omona biokata moto musolo ya lifuta wana sanza zomi na mibale wana pobo mamoto te alobi po yo ozali na éducation mabe ye nde moto abokola ngai ebongo mokano wana azwi ekomomi na mokandani yango yo cour constitutionnelle beti ye mokato te ta soni un homme de Dieu soni violation intentionnelle mokano wana azwa suspension 12 mois avec privation de salaire akomana kata mokano vu le procès verbal de la plénière du 31 mai na komela yeba na sanza ya motoba Monsieur Godin Mpoi je vous ai écrit depuis le mois de juin pour demander le procès verbal il est inexistant le procès verbal est inexistant bako beto mo katami balé lisusu ofundi ye na funda yango boloko moto ezungo ngobele okozwa mo katami balé le procès verbal n'existe pas tala moto mo maninga okumba assemblée tala ninga okumba assemblée le procès verbal n'existe pas Monsieur Godin Mpoi où est le procès verbal du 31 mai 2019 il n'existe pas vous serez humilié une deuxième fois kasi kosala sanza sambo na boloko moto afundaka ye moko akendaka kolongola ofunda miwana nani afundaki nga ake kolongola ndeko mwana nteba koyelanga masolo afufu nteba wate nani koyoka kombo wana te soko moto na politiki ya mboka aza na eloko ya kosala te aza na ye miyembe tambola sikoyo nde ngai na ya kosalisa ye mpo bakongomani bayeba ye makambo afufu nteba wate moto eloko moko asaka te biyembe kendani zongani boye ekomi soko moto epa Mukebai boni fufu nteba ngai ya makambo fufu nteba wate fufu nteba makambo ya fufu diata awa te awa nalingi yango te kasi ezali bongo sima ya yo kozwa re ya nafundaka ye
nafundaka ye mpo na kotaisa bakongomani te na bokonzi oyo ya mabe oyo bazwa na nkuku bokonzi oyo état de droit réalité nafunda ye te lelo bazuzi babengisa ye te zuzi ayebisa mosambeli na ngabi bokamata na bino likambo bolongola yango na coup d'appel à Gombe awa bato nyonso baa na posa kaka mokebai akenda boloko bomema ngo na coup d'appel à Matete nayebisi mosambeli na ngabi kana coup d'appel à Matete Sikamere yakolanda ngo kaka kuna Godempo yakolanda ngo kaka kuna Molendo yakolanda ngo kaka kuna tina te bato oyo tangi bazalaki penza komona na te na makambo ya boloko ya yo biso tomonaki nde ndeko oyo boyi kotanga kombo me bandeko mosusu bamolendo bakamere bazalaki oyo asalaka mabe mingi ndaka na molili bakamati sikoyo moto oyo atina te batie liboso oyo bazwi lokola pau moto etimbolaka to moto atimbolaka ye azalaki pau kongo bazwi kongo batie liboso yo okomona kongo moto oyo asimbi kongo bakangi ye bilamba ya mwindu abombani ye alaki be kongo ya pamba nalinda to tuna motuna moko sima yo kozwa ya cour constitutionnelle 2 mois lisusu oyo ofandaki wana esali ke ba sans ekoma penza sambo bandeko na assemblée provinciale na nzela ya ndeko ya mibele mingaki azali molobeli to porte-parole ya président APK il faut ba apprécier arrêt wana ya cour constitutionnelle to limito eba na mibeko obiso to yebi cet arrêt ezaki exécutoire immédiatement bakomi na mobeko la loi portant fonctionnement de la Cour constitutionnelle article 94 nanzela ya mibeko molongo tuku libwa na mine les arrêts de la Cour constitutionnelle sont immédiatement exécutoires immédiatement tala état de droit ba apprécier Félix état de droit na ezali na Paris ezali pas ya Macron ezali pas ya Trump soko akeko abi bomoni na ko sa état de droit et pas na yo kongomani azanga tina na yo te limbwa ba sepelaki quand même na kobima na yo reconnaître qui est comme président officier tant obimi yo reconnaître comme président monto du bokonzi na nkuku ngai siko nde na ya ko komiser mokonzi boyebi tazala mokonzi te bozo la ngala komiser soko bayoki bokeba alobi ali président basepeli boyebi taza na ngo te ezane na monoko ya bato nde bakomisa ye topesi ye matondo mingi topesi ye matondo na likambo nini menungu ezali kotambolaka ye moto abimission na boloko tata mokonzi kosakana na nyokwami te wana nga bolema na nyokwami na boloko te nazwi mokano monene ya cour constitutionnelle bako nga baboni bakomeli ntoma oyo atali makambo ya sembo ministre ya justice ntango basambeli nanga bakokoma bakotia copie pour information bakomi kuna batili bana kolinga yango te babi te biso toa baavocat kokotisa biso makambo ya politike te tokosala copie pour information epai ya mokonzi ya mboka atangaka yango te quand l'arrêt de la cour constitutionnelle est rendu bapesaka yango mokonzi ya mboka bapesaka bato ya assemblée nationale bapesaka bango nyonso atangaki yango te naya kopesa ye matondo pona malamu ya kosesa ba congolais malamu bato bakokufa te na ndako ya lisanga epa na bango moko asa fungola monoko alobi les gens meurent là-bas il a déjà parlé il a déjà condamné ça naya kopesa moto abongo matondo moto ya kobebisa mboka nanga boye pona yo état de droit na mboka oyo yo zondi oyo bani tango bato bakufaka na bitumba kuna na ndako ya bango ya lisanga ya IDPS osoyoka basali enquête bakundoli kambango bakangi bato babumi moto osoyoka mokonzi ya bango bate likambo wana na lingi yango esute sala matin bato bakufi baboni kuna epai na bango moko bana na bango moko soko bakobomaka bana na bango moko lokola mpese lokola njinji ebongo oyo bapesi bango kombo ya sika corona base oyoki kombo na bango te nga nayoki yango na boloko bino oyoki yango te corona base soko batomboki na limite confinement bato nyonso bakoti bakobima te masachi kuna putule komata oyo ya milinga ya pilipili bato alimete bakobima te yo yoki te corona base eza kuna honorable Mike Mutabai tango zoloba likambo ya état de droit ezali te mais tout le monde état de droit un directeur de cabinet ya chef de l'état a eu invitation quand même eza ba signaux fort na état de droit mokonzi o boko benga mokonzi mboka ke na poto ako bundela likambo babengi reto commission ako bake te ezali bongo esamaka nako oyoka likambo asomwa ndenge wana
penga na kokamwa na kotuna bino nyonso bokoyebisa ngai balobi na ngai te bakomisa ye docteur mindele bayokaka ye somo asali thèse oyebi thèse mpo na kokoma professeur asali thèse ya rétrocommission ake nango na Paris na TV5 ntango atangi yango boye bapanzisanga minde bafunge mobi Congo eza na bato ya mayele boye ntango akobimaka batie docteur en rétrocommission ekomi bisika nyonso so babeta masolo ya rétrocommission na Nations Unies babengi ye na OMS babengi ye moto akotatola kondimbola likambo ya rétrocommission docteur nakotuna bato abi bayebi te nga nga nalandi yango na boloko bapanzisanga minde bafunge monoko Congo eza na bato ya mayele toyebaka te nde babi eloko esami oyo esenge ete bapesa ye pete ya motei ye akomi motei oyo aza reconnu mondialement bayebi ye mokili mobimba te na makambo etali rétrocommission esengeli kotuna ye nyonso ekomami na rétrocommission sika yo ya kotuna ngai te moto ya bongo directeur de cabinet na ye babengi ye na bazuzu makelele leki ebele bakongomani balobi mpo ani na babengi ye pa bazuzu ete na likambo ya milioni 15 babengi ye kaka mpo na makambo ya saut de mouton mpo soni eleki ye moko akamati asalisi potopoto makambo ya mbongo basalaka yango na gouvernement ye moko akamati amemi yango na palais de la nation gouvernement ezalaki inexistant à l'époque bokokanga maboko bokozala gouvernement ya sike programme d'urgence à 100 jours ebandaki kos'impose sikoyo urgence yango eza wapi mpo mosala esami te mais pourquoi ndeko Kamere azosibir acharnement boye na justice congolaise acharnement ngai nayebi ye malamu ngai acharnement tozalaki na boloko acharnement anyokoli ngai acharnement boyi baexécuté arrêt ya cour constitutionnel batindeli ngai acharnement ntango nayoki batangi acharnement na nkombo ya Kamere na makambo ya Kamere na tuni acharnement yo tomesai na yo tosai no boloko sanza sambo onyokoli ngai mingi yo koti isu makambo ya Kamere acharnement abina koti makambo ya Kamere te Kamere ye moko moto akamataki misolo ya bulamatari ye azali dikab akoki kosalela misolo te asaleli misolo acharnement ebisinga babengi ye batuna ye mbongo ngai naza na makambo ya Kamere te acharnement moto ayebisi ngai nga nayebi acharnement malamu ezali kaka te po alobi kaza candidat 2023 te acharnement alobi babengi ye nano bakangi ye ata kokanga te babengi ye batuna ye tata botika ko etando eke ekomi tongo acharnement bino boyebi mpe azala nga nauti na ye na boloko bokotanga nkombo na ye acharnement ayebisi ngai ayebi makambo ya Kamere te bazuze babengisi ye batuna ye mabe ezali wapi babenga moto batuna ye tata mbongo osalelaki boni na makambo ya rao bango toyoki nkombo na yo na makambo ya milioni 15 nkombo na yo makambo ya 66 millions oyo susu medare mpe luka mambo ake kopelisa ya banzela batonga na Goma na Bukavu nzele monani te batuna ye sika acharnement mokambo nini ntango acharnement akokota likambo wana bakolela acharnement nano akoti yango te ayanola akenda atu batuna ye mituna ayanola mais basambeli na ye balobi bakofunda bato nyonso bozobeta masola misolo sa ba preuve bokonzi ya bango moko acharnement akokota ngo ndeni bokonzi eza ya bango na Félix ya bango te bongo acharnement ekokota ngo boye acharnement mingi bango bazwaka ye batindeli bisu ye na lamuka kende kuna nyokola fayulu acharnement nyokola mukebai yango nga na message na acharnement siko tokoma kosola na ye so bataki kombo na ye na bengi ye ata na nzela chombo so na mona ye te acharnement koyebisa nga so baza na likambo wana to te na likambo ya Kamere acharnement abina nga nazali te bazuze bato babengi ye batuna ye mituna interroger un mandataire un officiel devient de l'acharnement qu'un juge qu'un magistrat interroge pose des questions c'est de l'acharnement mais moto afanda na Gombe bazobenga ina matete moto oyo pe abomi kokena cour de cassation bameme na cour d'appel po makambo oyo ya nini te bakomi mars solide avril na lobi boye po makambo oyo ya ba saut de mouton batindaki yango na matete bakonzi oyo ya bango moko ntango batindaki yango na matete balelaki te balobaki te mpe babengi ye kuna lokola renseignant bake kosambisa ye te mpo boloba te ye asambaka na cour de cassation
non babengi renseignant lokola bayebi maba asali bakobanga bima babi acharnement akoti makambo wana bango nde bakobanga bayebi mokonzi na bango nga na vanda na ye moto alingi misolo efuluka abika lokola moto mbongo mituka minene milulu mikolo nyonso yango pa batunaka yo ozalaka moto na ye mpenza bolinganaki mingi nini esalaki lelo yo makambo na ye okotaka ata moke te mpo opesa ya ta poids makambo bino bobaka tolinganaka mingi yango toaka basi tobalanaka ozalaka kotravaye tolinganaka mingi te tosanganaki mpo na bitumba ya Congo bolingo nini nga nabalaki ye to abalaki ngai oyo bato olinganaki mingi nga na mwasi na nga na bana na nga makambo bolingo ya leo ndenge baye moto moko ayebisa ngabi mokebai na ye koyebisa bato batindela ye nga papa molie na nabi makambo na ye te papa molie na koloba te yo olobaki makambo nga azalaki te yo moko oyebisa bana kisasa makambo ya koyebisa ngai oyo gode po yatindaki asali nini poko koloba oyo ye monoko etoboka nyonso abimisaka loba yango sio yo ozali médiateur gode po yatindi epa na nga batindi nga na boloko yo koma oloba mabe na kombo na nga loba makambo ya koyebisa ngai lokola na lobi oyo papa molia ya koyebisa ngabi na ye babi na bato nyonso kuna bayebisa yo te bandeko na yo nyonso ya assemblée provinciale kuna nyonso kuna bato balingaka yo te ya liboso eza lokuta nga aza bandeko mosusu so bango malamu lokola ndeko Magwa Kabemba bandeko moko na mwa basa mosa malamu kuna na kati ya assemblée ndeko na nga edi yeli tosolaka na ye malamu ndeko na nga ya IDPS oze badi banga tosolaka na ye malamu namoni akosala mosala malamu ntango naki na boloko namoni atelemaki mpo na likambo oyo ya doli makambo alobi te kuna bato balingaka yo te nga binga na ya mpo na bolingo kuna te wana pa molie nakende koyebisa bango nakoki koya kopesa bango lingala ya kanda na ya mpo na bolingo te nakoluka bolingo epa ya mwasi na nga na bana na nga kuna na ye mosala batinda ngai tango tokokoma na mobu tuku mibale koto mibale na tuku mibale na miso 2023 tango nakozala na assemblée wana to naza te nga na bango tomonana bato balaki batindami oyo baleki oyo bazongi te moto na moto azonga na ndako na ye te oloba na nga te tolinganaka na ye mingi ezalaka bolingo ya te ye abali ngai tonga na bali ye toyaka mpo na etumba ya Congo nga na ye pembeni zonga ya kamere tango abundi etumba na assemblée nationale na bi elenge oyo mwana mobali ya makasi na mbemela ye makasi na memela ye pe ndambo na ngai bongo tokeli boso ayebi botu na ye makambo tosoaka na mbali boso tomonaka na lobaka na ye namoni te yo koyi kokonza Congo soko bunda malamu otikali yo moko bato nyonso bakimi obundi te suka nga na ye pa na yo te po pesanga misolo na lingomba biso mibale tokoyeba ndenge tokosala po tokende etumba liboso na ya mpo na misolo te napesaki ndakisa mokolo wana bato bakokpakolaka asalela mokebai mingi yo moto okobata asala mokebai mingi asaleli yo nini yo bakotinda yo ye aza tata na ye atikela ye mbongo te akosalela nga mingi akozwa api abikaka soki akomi na mosala bulamatari nde abiki mwa moke napesi ndakisa awa totambolaka mobembo na Peter Etiani na Eleze Etambo tokei Bukavu tokei Goma tosali poso mobimba mikolo mwambe botuna bango bana bomoi ata lomeya moko te awa eyaka bapanzi sango soko batamboli na moto ye moto akofuta bango mbongo eyaka likama malamu te na sepela yango te kasi tosala yango mpo toa na pasi ntango tokendaka mikolo mwambe mokolo ya suka abengi Peter Etiani na Eleze Etambo apesi bango kama misato ya dola na moto $300 baleki na nga baye bagangeli ngai lokola mbisi ya kopola yo yaya ya ndenge nini ngabi na sai bino nini babi kame ya bina biso toza lokola yo ata mbongo ezali te osalela ke mosala baza na bomo ite mikolo mwambe nasa mosala natinda mosala na Kisasa na mbongo alibenga na ngai bato ya zonga na ye baza na bomo ite tokonde komela mwa kopo na poko moto na moto akobimisa lokola ya muziki yo za na boni tosangisi tomeli mwa kopo kasi mana yo ka bato baya koloba asalela mokebai mingi salela ngelo ko ni ngana kendaka po asalela ngelo to na yaka po ne tumba Congo kasi honorable maître mokebai likambo tango wango pe bako bakase ta salela ngelo ko ye ko pe mosala ya bulamatari pa ya bikaka lokola pe na ya azaki nango esute be chombo soko pe ya zangi azui chombo na ye pa bengi loko angai bongo asalela ngani bongo asalela ngani
ye moko bandeko na ye soko azwi mosala bulamatari nde atie bango kuna atongela bango ata bakompani te so ya moto ya mbongo ana bandeko ya basi ya mibali ebele te soko ya moto ya mbongo si asa bako awa akomi awa na pembeni ya Félix azwi bango nyonso apesi bango misala na bulamatari te moto ya mbongo si otonga kompani otongi kompani otie bandeko na yo mpe makambo ya bolingo eyali te eyali makambo ya mboka nga nayaka kotambola na kamere mpo na mboka nakosepela na etumba na ye ntango mikolo ekomi kokenda ekomi koleka ekomi kokenda ekomi koleka naye komona etumba na ye nyamongo bendi nzoto balobi yo mokeba azalaka bongo mokeba azalaka boni soko okeye epai ya moto abi bokota na potopoto okoti na potopoto na ye nga na ye poto bunde etumba malamu yo otengisi okamati nzela mabe ngai mpe na ndimi na mokolo na libo na mayelo ona nango nabi malamu toke nzela wana naboyaka nzela na ye mingi mpenza ntango aye kokenda makambo ne babengi dialogue intercongolais boyi yango naboyi nzela na ye po akendaki yango mpo na lokumu na ye mpo na ye moko akendaki yango mpo na bolingo ya Kongo te nga naboyi yango bakotanga mbamozo abe mpe na Katumbi lelo bayokata nka na Katumbi twana likambo nayoki bato bakoba te mobu moleki na baka te nalongwaka ensemble nalobaka na makambo oyo bauti kotanga kuna epai ya bamupe na wileri makambo oyo bolobi te totika komba ya vérité des îles ngai nalongwa ensemble lobi na yango mokonzi Katumbi aloba na ngai abi mokeba makambo wana nga nayebi yango te ntango bakomi yango na Kisasa bakendo tanga yango bayebisi ngai te nayebisi mokonzi oko ayobi na ngai toyebi makambo wana te natekali na lingo baya ensemble bango bakangama mbe oyo nalobaka makambo oyo kolongola ngai ensemble ntango mokonzi ayebisi ngai te natiki yango etali ngai yango te basalaki yango bayebisi ngai te nakozonga nsima te mpe mokeba azalaka bongo mpe mokeba ya memanga ngai yanga na wawa babi na finga bato ka o bato bakofinga ngai tongo poka bakoka ngai na yanola bango soko te be mwa njaka wa ngana mo te pasi na nga loboko ko finga nga na bato na ye kamere yoki nga na lela te pasi na nga loboko finga tata moko afinga nga mafinga asinga finga moto afinga bongo afinga ngai mafinga wa tete na kobela bokono e na kokufa yoki nga na lela galela gate na lobi tetre mafinga yali malamu botaka pe bango bakofinga nga boyebisaka pe bango kasi honorable Mike Mukebai tolingi topusana mwa muke obimi oye kokuta bokono oyo ya coronavirus ekutaki yo na makala kasi okei makambo ya bokono opumbwe makambo ya Godin Poité te tozokende tokosimba yango te makambo ya bokono na suka olingi ka ya bokono ya suka bokono po eza na suka po na kopesa mbela na bakongomani yo siko bokono kosukisa po bokono ya likama motuya yango nde tokosukisa nango lisolo soko otie yango na katikati bato bakoyoka yango te bato bakoyoka yango te bato baya koyoka makambo bokono na suka mpo na kopesa mbela na bana mboka siko ba mbongo na yo ya salaire yango nasengi Godin Poyi ezozonga Godin Poyi bato na yo kama bayaka na lingomba na yo bakoya esu koyoka soni osoyoki soni ya liboso koyoka soni ya mibale te jongisani misolo na nga na malembe eyali misolo ya bulamatari ya mpako ya bana Kisasa mpo na mosala batinda ngai eya ya koko na yo te eya ya mboka na yo te ya tata na yo te jongisanga misolo na ngai soko jongisanga misolo na ngai te okoyoka soni nalaki yo bazuze bakokata likambo wana okokweya natuni oka likambo oko où est le procès verbal soko ali moto ya solo montre le procès verbal à tes fidèles les fidèles de Godin Poyi demandez à Godin Poyi le procès verbal homme de Dieu. Demandez à votre pasteur le procès verbal qu'il cite dans la décision. Procès verbal de la plénière du 31 mai 2019. La qui ça bandi minayo okoka soni ba mibale. Na la ki yo. Okoka soni ba mibale. Kata likambo na malembe. Na boloko tongo yoki mambo vijana. Nazoke na malembe. Godin Poyi aza kotonga ndako ya sika kuna na assemblée provinciale ya Kisasa. Le nouveau bâtiment administratif. Wapi appel d'offre. Appel d'offre a été. Kanyaka yango wana. C'est ça? Procédure d'urgence. Urgence ya lokuta. Quelle urgence? C'est un bâtiment. La construction prendra 2 mois. Pardon, 1 an, 2 ans, 3 ans. Wapi yango. Wapi appel d'offre. A commune à Mukanda,
déballage des prix pour basali procédure d'urgence batie appel d'offres restreint bakobenga bato moke bakomi yoka déballage des prix s'effectuera le 15 septembre 2019 bayelinga mikanda wana na kati ya boloko po bato bakoyelanga bato na ngai bakoyelanga biloko nyonso na atali boye nalali na koseka na baluki na mabele bato batuninga ninga nga bakanganga le 16 septembre 2019 ezalaka mokolo ya yambo lendi le 15 septembre yaka mokolo ya yenga godin po ya salisi déballage des prix un jour non ouvré moko bato asaka mosate mokolo ya yenga o ya te yaka ekomami na kati ya mokanda naza nango awa nakobimisa yango godin po bana kisasa bakomona ndenge oyo koboma kisasa kokosa bato kokosa bana kisasa te osaye kwa kokosa bango kobwakela bango putu na miso lokuta ikoleka te azaka mayele mingi soko lobi bongo na ndimi kasi nakoyebisa yo te pasi ezali te mayele eleki ebele ntango mayele eleki ebele maplome eleki ebele okoyeba eso eloko osa te mpo okomi koyeba nyonso oyo ya moke ezali pa liboso na yo koyeba yango te yoka moto makambo mayele asali te lelo mokanda oyo bato basalelaka mosala na assemblée provinciale ya Kisasa règlement intérieur nano bapesa yango batindami te les députés n'ont jamais reçu le règlement intérieur une année après yebisa ngai qu'est-ce que les gens font dans cette assemblée là yebisa ngai boye yebisa ngai te lelo une année plus d'une année depuis le début banda to banda mosala ya batindami mokanda na biso tosalelaka mosala kombo nango règlement intérieur nano bapesa yango badéputé provinciaux ya Kisasa te nga naza na oyo nga nazwa ya kozwa mpo nayebaki te na etumbo na nango esengeli nazala na mokanda ya mibeko pembeni na ngai banano bapesa bango yango te basaka siko mosala ndenge bayaka kosala ndenge yaye lokola mwana kelasi azangi oyo babengaka journal de classe soki ofongoli mofuku ya mikanda ya mwana kelasi journal de classe ezali te engo bate mwana nakendaka kelasi godeke akendaka kelasi te akendaka kosala makambo mosusu na assemblée provinciale ayaka mpona makambo bana Kisasa te nano akabola règlement intérieur te nano akabola yango te ebongo basaka mosala siko na mokandani bandeko na ngai bosala mokandani kaka mokeba ikofinga mokeba imonoko mosala bana Kisasa batindi biso yango wana boyanola yo suka kozala molobeli ya lingwala okoma ya Kinshasa mobimba soki baponi yo na ndenge ya nzela ya mibeko balobi te moponami motindami ali mpona Kisasa eyali ndenge wana bango nde bakobanza te moto ali be mpona commune na ye okomona député akosala oyo babengi baaction atongi mwa gbagba moke bakopona yo mpona kamwa gbagba okotonga te bakopona biso na mobu ekoya kuna mpona misala tokosala mpona Kisasa mobimba mpona mbongo ya Kisasa bato bamona yango ezowuta wapi ekosala mosani makambo mbongo na nalobi te ntango nakosimba yango nasimbi Gentini Ngobila koyoka ngai Gentini zela nakoyela yo oyo osali naza nango awa Ngobila yo zela yambo to simba kote wana kasi pasteur Godin Mpoi asala losambo lokwa mosala na Nzambe ke Nzamba boma bakonzi nyonso bazoyiba mbongo ya mboka oyo Nzambe bakende bakufa bato nyonso bazolia misolo ya mboka okende kotuna ye ndako oyo akotonga na lopango ya assemblée wapi appelle d'offre ndako yango eza motuya boni mbongo ewutaki wapi boni misala lelo ekokende esu liboso te etelemi bokende tuna ye bino bapanzisa yango bokende tuna ye apesa bino yango soki akobenga na bino te bibi akako ateyaka nango wana akopapo yango akobambo yango kende otuna ye Kinshasa bopeto okuti yango quand même mon évolution salo komati 11 ngai moko na bimi na boloko liboso ndako na ngai na motindami balabala bukama awa pa ina vandi na kuti libuluma ya kotonda awa natikaki yango na zongi na kuti libuluma ya kotonda epai na ngai sika yoko wabisanga Kisasa bopeto na lopango nga na vandi na kuti awa tala libulu solo mai oyo bisanga Kisasa bopeto Kisasa bopeto ngo eloko nini moto pe abongisa ti mosala ya kobongisa liboso ya lopango eyali mosala ya bana mboka te
bana kisasa makambo salongo wana na kotelemela yango salongo eyali bowumbu bosaka isu salongo te nakobanda litumba wana. Vous ne pouvez pas imposer à quelqu'un à sa moussa soit se paye nango te boula matali toko futon pako moussa nangoni. Moi je ne dois pas me réveiller pour balayer devant chez moi. Dans il faut na silinga na lamuki na kena sai mosala na mosala na futi pako boula matali ko komba awa bato bazali o bafuta ka bango mo pour bakomba na ko ka bato ko ba moto na moto banda ko bungisa eboso ndako ne na okenda mosala ngongani mbongo oyo tofutaka bakofuta mpako bafuti mpako mpona bopeto mpako wana sika mosala ngoni mama ya wenze mokola poso esengeli te ateka aye poso yaka mokolo mokuse esukaka na ngonga ya nzanga bokosa ese salongo te ngonga ya zomi atrebe na ngonga mibale atekita kolia boni mpona nini bosa ese mosala wana mpona nini bokenda osalisa bato ya babanki te. Pourquoi on nous fait faire des travaux quand nos mamans dans les marchés? Pourquoi on ne fait pas faire aux autres? Le cas, maman n'a pas besoin de côté. Botika bilo qu'on a gentini ngobila. Salongo yali esclavage. Nantela ya mobeko ya misala quelqu'un travaille avec son consentement. Mosala nyo so posa ngo sengelo ndimango yango yo moko. Soko boyi yango ko sala ngote. Ah mais eloko te nazo ke no malembe. Elo nazo telemela salongo ko sila. Salongo ezali bo wumbu. Vous ne pouvez pas imposer à une maman qui va au marché de balayer les marchés. Et comme il y a un bon, mbongo wana mutu kokomba banda ba mama banda kokomba ko sa salongo na ba wenzi ba wenza ngo ekoma bopeto soki mvule bete ya kaboni ko tia bopeto na wenza ya musala monene e ko senga bula matali yango na ko komba liboso lopango na ngate potango na kokomba yango na kobwaka zelo wana batikela misala mbula matali po ya misala ya minene mituke sengere ya etombola biloko wana ke to bwaka yango salongo e ali bo wumbu. On ne peut pas imposer à quelqu'un de travailler sans son consentement. Ce que mon talingi mon salate à kosala yango te. Gentini, arrête avec ton salon. Arrête. Les mamans vont marcher pour vendre. Bah teki. Salon gonanzela mi beko e ali bo wumbu. Ba kongomani likambo na koloba na ko telemela yango. Salongo e ali bo wumbu. Maman futaka kama mi balé ya foi congolais. Kama mitano pona mosala ya bopeto sika salongo yango bomonela ka ba mama bokenda pe na ra bank boyebisa ta ra bank soko ba ganga ya binote pour le bango balata kazaka bakenda kelasa bakotia le kwabi monsieur je ne vais pas le faire hein? Je suis dans mes droits ba mama na biso nde ba wu na ba wenze le quoi batangi te bokendo kosa bango basaka salongo maman n'allait plus faire ce salongo là arrêtez ça. Olobi eloko moko ya mosala ke basala ka mosala na makasi te basaka mosala maboko te et la musibiso eloko moko po oltumboli eloko mo eza ya code de travail kasi nelo yo tozali na bandeko ba uti ko condamner bango na ba peine à travaux forcés ndeko oli lunga na gimatondo. Est-ce que mibeko wana po bazali ya solo bakangami bazali ya solo condamnable mais tant ba osala travaux forcés ezali contradictoire te na olobi ezali ya liboso ezali wana ezali tumbu ba pesi moto ya kopesa ya boloko ya liboso ya ngwana ya mibale na bamboka mingi oye pai mibeko pona état de droit comment mosika balongola biloko ba travaux forcés poso na boyi ko sala ngo bosangani bobo manga so na boyi bosi botenga na boloko na boyi na ngai bosangani bosanga sengeli kolongola yango ndenge salongo eza travaux forcés ezali boko pesa motoloko na nko na mobeko etali makambo ya mosala ya misala moto akoki kosaka mosala soko ya lingi yango na ye pa na yo opesa mosala ngai na ndimi toyokani lifuta soki nakoboya lifuta ngai moko nakoki koyebisa na kosala yo ofele kasi moto akosala be mosala soko ya lingi yango soko ya ndimi yango salongo ba mama na biso batuna bango te batia bango yango na moto na nko po bayebi ke bango batanga te bayebi mibeko te bokendo senga bato ara banque basaka salongo allez demander à la Rabank allez demander à la présidente de la République soko baye mokola poso basa salongo balongola bakazaka na bakekele na kingo basa salongo pani ko mona ba mama na biso bongo salongo na bino ici gentini kata salongo toko kata yango pona kotamba na ba wenze na koyebisa ba mama mbongo ya bula matali ko futa na kisasa kende ko bongisa ba wenze
koya kunyoka ba mama na biso sikoyo ba attaque outé suko sala descente awa na mbomu outi ko sala ba descente kiliki na rai bato bazo mituna yango yo olembaka te obimi vendredi olobi samedi obandi ba descente lelo yo obandi déjà ko attaquer salongo honorable Mike Mukebai bato bazo mituna ya solo ozo luka nini nazo luka nini motuna banda tumbo na banda on elenge te lelo bato ba ko tuna ngai oko luka nini babi ofaki opema tata soko kamati opesi ba kongomani lifuta ya kitoko opesi bango esika ya l'hôpital ya kitoko opesi kongomani esika ya kolala kitoko ngai na kamati monoko nanga na kangi pesa ka ba kongomani biloko na kozanga likambo koloba na kangi monoko na beteli yo maboko nzote zobela me ba descente mbala na lobi na yo boye pesa ni kongomani kelasi ya malamu l'hôpital ya malamu mosala futa ya lifuta ya malamu nzela eyala batiani nzela na kamati monoko nanga na kangi na bandi be kobetolo maboko kolongo luka eloko apete bato nyonso baa nango bana France baa nango bana Amerika baa nango pongo biso te poani biso moko tokoli na pasi ngai na koli mama sani ya moto ya mapa monene na moto lelo oyo nakota bana bakokendaka ete lokuna na campus batondi tala mwa ndako moke tala bana koleka ntango na biso ekosanga pasi ya motema ato otienga mondoki nakoloba kaka te ato otie mondoki awa ntango pasi wana natali yango nakoloba soki osisi ni pasi wana nga nakumisi yo nga na netoli yo ata bokonzi na yo nalingi yango te soki osalisi bana ya Kongo mosala kitoko nakobetela yo maboko omoni bolingo ya solo yango wana misala okende kokuta oyo otelemelaki nsima na yo koke boloko ekontinue osuki na yango ndenge tala nakei boloko Godin Mpoi bisika na memaka ye mpo bakata misala ezongi vijana bakamati bakei bokangi kaka doli makambo Gentini Ngobia moto atindaki ye botuna ye ata motuna te ntango bayoka te nakei boloko bango wana bake kozongela vijana baye kobomela ngai elenge mobali ku nakei awa mokolo ya poso kobima na kobima mokolo ya mitano ba to baye koyebisa nga babi mama oyo azala kotonga na balabala epai omemaka Godin Mpoi kuna na nzela ya engunduka na rai akataka misala ye wana azongela Godin Mpoi amoni yango ata te ntango moto akotonga na balabala oyebi elingi oloba nini moto alamuki bakatela ye lopango aye atongi te na balabala oyebi elingi oloba nini lingo babula matali aza te yango wana bakoyebisa Félix bokonzi na ye esi ekei ya kotengama. Quand les gens construisent sur l'emprise publique, ça signifie que l'État n'est... Moto a tongi wana ebite bulamata. Pour ce quoi ebite bulamata des a comme kate. Pour ce quoi meki a tongi be. Ayebi ke bakobuka bakokangai. Ayebi te gentini azai na ye mokonza ki sasa te. Yango mama na tongi. Yali mawa. Na kenda ki wana. Na kuti bato na yebisi bango. Nga naza na bolingo ya moto akotonga. Na lingi ye mingi yango na ye. Po bakoya kobuka kandako na ye. Misone kokende pamba ata lelo babita ali pembeni ya Félix ndenge na koyoka balobita ali mwasi soko ya général ndenge na koyoka lobite sima mubumi baleta ta mitano isika na tokobuka yango na ebisi naza na bolingo na ye misone kokende pamba nasi na ebisi sika na kosa mosala nga motindami na kokoma soko gentini ya koyoka po ya yela makambo mosusu ayela makambo kisasa te lopango moko ya liawa les champions ya lopango bana lingwa na yebisaka ye makambo lopango te lelo atiki moto wana na kati ya lopango moto ape perdre te lelo te gentini ayeli makambo susu ayeli makambo ya nini te mais ozwa gain de cause ya terrain PLC quand même soko to dwi moko to zonga sima te to ko lukati nyonso ya bana lingwa ya bana kisasa bazongisela bango te tango okotuna ngai soko na ali motindami ya wapi na baki nini na okena ya likambo bateki mabele ya l'hôpital ya kitambo tango bakangai nga bato bavandi wana basomi basepeli na si na ye na koya wana na laki bino na koya na l'hôpital ya kitambo
soki ndeko na ngai oyo bapona ye na kitambo tenga komona yango mabe tenge etali ngai te soko komona yango mabe mpo ntango bateki mabele wana otiki bateka yango na koya wana ya koma Thomas ya intérieur Thomas ye moto alai motindami te ya kitambo liboso akoma ntoma ye te ntango mpo awa oyo ezali basali likambo mabe na chango ndeko na yo moninga na yo motindami ya chango avandi shui tango yo koloba likambo wana bi oyo okota makambo na ye eya makambo na yo te eya makambo kisasa territoire. Voilà, honorable Mike Kebai. omoni te lokwa nga azalaki te makambo ya lingwala ekufa ekenda malamu bango Mboka na état d'urgence sanitaire sima ya ko vivre na pasi ya coronavirus. Tango kuti obimi okuti mboka na état oyo et surtout discours ya tata mokonzi ya ekolo oyo alukaki ke mboka ezala confiné po mbokono ezala propagé te. Yo lokola montoma mokeli mibeko ya Kinshasa osepeli na yango asepeli nango na ebisi ya sa mosala yango wana nayoki bato bakomi koyimayima babi andimi bokonzi oyo ya nkuku nakondima bokonzi ya nkuku ndeni bino banso na bino bato bowana ye boyebi te ya bokonzi ya nkuku nani ayebi yango te pe nayoki lisolo moko boyokaki yango moto moko moto aseni moko ake osala songi kuna na mboka mindele abi mikanda oyo lakisaka te fayulu alongo eza kaka na londako aseni wana na ebima te botomba seni te ekobima sango nde ebimi sango ebimi te mikanda oyo elakisa te fayulu alongo eza na ndako wana bosimba ndako wana te bosimba yango te sango ezalaka nde na ndako mama na mokolo ekobima ebongo bokonzi abongo ngana ya kondima yango oreprocha wa nini na bokonzi oyo desi bavandi bazosala bokonzi ya nkuku tokotonga kongo na moyibi te na lokuta te tokolakisa bana na biso nzela ya solo mais tozonga nsima te fozela 2023 mpo na bino lisitwale ekotangaka te bokonzi wana ezaka ya nkuku yango wana tokoki biso kobongola maloba te lisitwale mpo mbala nsima ya bato basala yango te ata ezali encore lokola bino bakongomani mosusu na bi bakongomani nyonso te bolingaka na bino makambo encore biso tokotelema te lisitwale koloba yango bana na biso ntango bakokola soki olingi oyiba bokonzi abi moto moko ayibaka bokonzi ayokaka soni kosala yango esu te topesi ye makasi mpo na likambo ya coronavirus ali na bokonzi oyo abengana na lokoto ali français pouvoir de fête bokonzi ya nko avandi sika tosala nde biso toala mandoki te yango wana mpo na coronavirus topesi ye maboko bopesi ye maboko mokonzi mpo te bana mboka babika kasi soki otuni biso bokonzi na ye tolobi te ayebi yango malamu te akendaka kinga kati biso batotindaka ye te tuna ye soki akendaka kinga kati te ntango alamukaki alobi na bato te ngai na kabila toyokani yo oyebaki te basi basoye na kabila ayebisaki yo akendaki kosola na kabila ntango akendaki kosola na kabila yo ozalaki ntango okotuna nga motuna wana ntango oyo akendaka butu nga azalaka ya kolala te nakolotaka na nga bandoto te fayulu asala longi nde na ntongo napamuka boye babi te ye awutiki nga kati babi te ye moto azwi bokonzi sikoyo yo akotuna nga motuna wana so botuna nga esalaka nga mpasi na motema nakokanisa etumba tobundi mpo fayulu azwa bokonzi tonyo bapesi biso bokonzi na bayimboka bato bazwi ya biso yango kotuna ngai su motuna wana te epesa nga kanda nini ebongi kaka otika 2023 bosala lisu campagne na lamuka mpona koyeba koconquérir bokonzi lisusu mboka etelemi te babai bakotonga bandako yo somona bokonzi ndenge nini bosi bosali mobu mobimba bolobelaka makambo etali programme de 100 jours ebongo programme de 5 ans ya moko nini le gouvernement oti kozwa score ordonnance ya mise en place sikoyo donc c'est que maman nyonso ekoki kobanda pesa bango ata chance basala ekozala matondo tala bato mobimba banda bazwa bokonzi sika nde baye kopesa bato toma na ntoma mosala koyeba kosala liboso bazala kosala mosala nde mawa toza na motuna moko oyo ezotalaka mambo ya coronavirus mpo tozokóma mpenza na suka ya masolo na biso tata mokonzi atie mboka na confinement mokonzi ya Kinshasa atie Kinshasa mobimba na confinement total 4 jours 2 jours approvisionnement nsima na yango
tata mokondi susu aye kolongola yango pona kotika ezalaki nini tata Gentini ayebi na ye eloko te pa botie ye wana bino bato botie ye bokomema ngambo bino bantoma ya Kinshasa bino nde botia na lobi na monoko na ngai bao batiaki ye nde bakomema ngambo ngai nakutana na Gentini yoka abi ngapi Mike, je vais faire 2 mandats ici. Je vais transformer Kinshasa. Tu vas voir. Je vais installer le métro ici. Hein? Yo côté à métro, nga na yebi makambo ya métro te na kola na Kinshasa. Na mona ngo be na poto. Motuna na liboso. Olingo te ya métro na Kinshasa. Na lo tiliki nini avec quel courant électrique? Tala soko moto ko na bandoto ya bababa. Ngo batayebi mosana ete Gentini dit qu'il va installer le métro ici. Pe moko mosu na ko landa sango mokonzi. Na yeba kateke Godin po azaka soko pa akayoki makambo. Ya yepeka koloba. Loko ndenge chakwa zaka. Na okape Godin po azoba na et pa ya sango mokonzi. Nous allons installer le métro ici. C'est qui? Na tuni na note soko boza na mbongo sobo koka soko kozami buboni kotimbola na se wana Kinshasa pesa na pasi moko mabele na biso za ya mai sobo ibo timbola ko za mbongo ebele po ete o babenga ko to français étanchété wana po bokange ko za mbongo ebele ko lekande batonga na poto batongi liko ya libanga awo yali mabele mai na tuni kaka Gentini question moko avec quel courant électrique na tout naka yete mon courant na seka na sa montaka moto ayebi le côté pe Godin so soye Gentini ayebi si tata mobimba ma pro mazomi na mitano nous allons installer le métro ici avec quel courant électrique na teka l'autre qui dit qu'il y a pamba le courant électrique quel courant soko moto ko ya bandoto ba baba na kolobango na bokonzi ngo ba yebi mosala te mais a confiné Gombe pendant des semaines pour na koluka oyo mo ta makambo sai mobulo makambo ba badge ba comité côté kango moi no Gentini ngai nzambe na ngai boloko elekisi ninga ngonga penza asa makambo na osala bana asa yango isusu mais ba ti ordre ti mutu nyonso ko kota Gombe ekomi ya koteka quand même na ba badge ekomi ya koteka eloko ezali pona bokono sika so moto na mbongo ta osaboni ekomi ya koteka ya kowelela yali mawa mais bazo ki magombe ba ke cité bato ya misala ba kende Gombe parce au juste na Congo mani ba kosalela nini makambo wana motuna otuni wangai wana yali motuna ya pasi pona ya no yango pona ko ya no yango na ko se na yoka muyembe et pas nyonso bamboka nyonso bato ba ko pesa bato maele bakonja mboka pona kozwa mikano yali bao benga équipe scientifique tango na koyoka muyembe nde na koyeba ko ya no ponga na yebi ne ko sa mate ngana lokwa ba kongomani o mosusu te ate loko yo yebi to ekoloba na koloba ngana yebi ba désinfecter Kinshasa lobby to moni ba mituka wana ezocha milinga quand même po ba yango na lobby biloko wana nyonso na ekokuta yango lokola pe na kotambola mingi te na koyoka be botika na luka mokolo to ya lobby to okuna na swana muyembe na yeba pona za maele ya kopesa bino yano awa yano nanga ezali be na mitindo bapesi mibeko bapesi te tolanda yango na koyebisa ba imboka balanda mitindo wana bokono ezali ya solo bato bakosa bino te soko bakoluka mangwele e apo baboma bato mwindo te lokuta eloko basali kuna ba komeka epa ya bakongomani tata mokoni osoyoka basema ngwemo babomi bato na mokili yo monyango lika mpetola mokabe boye oya komekelo ko na nzoto bato bakufa koto na koto yo kosakana soki mangwele yenga mona okeni bakongomani nga moto ayibotso ankene mangwele boti kolanda bato wana boyebi eloko te ayoko ya koloba moto na moto aloba mosana botika kokusa pasi yali awa bato bakoya kokufa ngai na kokende nga moko moto alibotso soki mangwele na yebisi bino po te totika koswana ngai moko na kokenda mangwele mais bazo reprocher mo pe koza na ba piste na kati botika ni makambo pamba ko moto nyonso yo yebi piste soko yo yebi makambo wana yaka to benga bato bayebi yango ebongo ya koloba koma ngo na mokanda to ko bana monoko koma na lokasa o ya batunu mitunu soko ko ya nula ngai moko moto akozwa mangwele liboso ngai moko botika ni makambo wana okozala d'accord soki batie Kinshasa mobimba na confinement total pona koluka ko éradiquer maladie ngai na koboya to na kondima boni yali pona kobikisa bana mboka eloko to kosenga soko bosali yango boluka awa bato babikaka moko na mokolo boluka ndeni bokosala po bato bakufa nzala te na koyi koboya te baluka nde
mayele bakosala mpo bato bakufa nzala te yango wana eloko na kosenga na ye oyo bobi aza nani babengaka ye nani Nani? mokonzi ya mboka ye nde na kosenga Aka. tosengi ye ete aluka mayele mpo bato bayeba ndenge akolia mpo na makambo ya coronavirus mokonzi ya mboka luka mayele wana na makambo ya coronavirus soko esili tozongi be kaka mokonzi ya nkuku mokonzi ya kingakaki Bondimie kaka mokonzi mpona coronavirus. ezali pouvoir de fait lokola mboka ye na mpasi nani akosala eza ye mpo na coronavirus kaka coronavirus président de la république soki coronavirus te ezali bokonzi ya nkuku ezali boko yango bomoni kabila alobaka na ye te bokotumbola ye mokolo kabila koloba Lelo ndimi Kabila. nga na ndima kabila likambo nini nalobi mokolo akoloba biso tokoloba ye ayebi nyonso mokolo akoloba yango botika ye aza avanda nanga avandi mokolo akoloba yango ya malamu ndenge avandi na ye nye mpo ye ayebi esalamaki na ndako na ye te ye ayebi te Bokeseni nini okosala lelo po tosukisi wana bokeseni okosala lelo entre bokonzi oyoyo ya sikoyo ya Faci na bokonzi ya Kabila. okotuna nga nini ntango na yanolaki yo awa oyokaki nga te bokonzi ya Kabila bayebaki mosala bato ya Kabila bayaki motema mabe sikoyo boke kozwa bato bayebi mosala te bozwi ba amateur baza ba amateur et puis bazali ba barbare babomanaka bango na mbeli na moto basoma bayebi mosala bayebi eloko te banda likolo te na se bayebi amateur yo zoyoka te secrétaire général bango yoka lokota français na top Congo les gens de la FCC ya ngolo te FCC na lewa ne kangama eza kombo moko secrétaire général mbala o mboke kufi vous avez donné des pays aux amateurs oyebi nga na eloko moko na ko sepela nango ndeko Igor ndine so na biso likambo bakongomani bomonanga motema mabete bokoya koyina ngai Loba. naza ya bino na sepela ndenge tozwi bokonzi ya moko na IDPS te soko tozwaki na bango bokonzi tonga tosuka tala makambo akosa na sepeli bakei bango moko elakisi ndenge bazali tala bitumba na limete mbeli tuba moninga kamata molangi tia moto papola moninga Po bato moko balingi Kabunde ko puissant. na boko na kati ya lisanga na bango moko démocratie ya lité Kabunde président intérimaire ye moko atie secrétaire général intérimaire bakamati na soko babengaka soki CEP commission électorale moto azaki wa balongoli ye so intérimaire à côté ya isusu s'il y a pas déjà de démocratie chez toi nanda ko na so démocratie ya lité libando ko mango wapi ko mango boni ngana sepeli soko tozwaka bokonzi ya mona IDPS tunga tonyoka ngana lela banga banyokola biso ces gens ne connaissent rien hommage ça bulu bitumba na babundeka na o baba lokota li français ototo que je me mette là longwa wana ngana ya wana eloko moko bayebi te banda likolo te na se eloko bayebi ata moko te des amateurs ça passe nyonso bakosala kaka mape ameka bato abeleki azongi nsima moto coronavirus ebandi moto na bango ya tali makambo ya bokolongono bwa nzoto alobi moto wana awuti mikili ya France moto wana awangani bakomona moto ya bato kuna na lopita oyo bobengi soko eteni Maman mingi, ces gens sont des amateurs. Est-ce qu'il ne se pose pas un problème de communication? Oh, il y a bango pe président intérimaire a zongi kelasi pas accueilli kuna boko ba minga sango tadju di bungu tulu. Tata mokola ke kelasi adjute. Ngaso tata bonabi te kelasi wana ozate na kendate. Pona soni pona bana. Obita otoki bilenge okokenda boyete ozuite. Kaso ozatata koyebate. Obite aweza makasi na ozate. Na ya bango akei kelasi. Safo ya songi Daniel safo moto ya bisinga eza ya solo babita azuite
Mais année zo risqué déjà que vous avez l'année blanche parce que ya kenda tangisa ngai année zo risqué que vous avez l'année blanche. oyo ndoki te C'est comme année où ils ont risqué blanche oyo pona mamba oui bato bino bozo kanisa déjà zuite te yaki mobu oyo te mobu eleki mobu akela so eleki oui bonga kia mata ekela mibale nde safu na songi na ekuka na boloko nalandi ye na etando ekabio tata wana zuite na kelasi te abenge nga so na chombo na koyeba te soko yebisa nga lokwa kasi nayoki kaka te tata wana azuite na kelasi bato bakomonisa biso makambo mais kelasi eza na rang social te soko ozuite eza na mabe te yo moni mpela lokwa nga tata boye sikoyo nazongi kelasi mpo nga mpe naa na mposa kozonga makambo eleki ebele premier vice président assemblée nationale nga mpe naa na mposa kozonga kelasi abakisa mwa mayele babakisa yango mikolo nyonso sika nakei kelasi nazwi te bongo ntango mwana nga avandi kuna kozwa te nakobane boni yokaikoyo bakotunaka mama na bango mpo bakomoka tata soni bakotuna mama na se maman, il semble que papa échoue. Non, faut pas dire ça de papa. On doit respecter les papas. Ça c'est fort. Ça c'est fort. On a eu des bases. Corona base. Oui, comment on appelle ça? Corona base. Soko ba tombo qui n'a limité confinement motako bimate. Mbeli milinga. Corona base. Honorable Mike. Corona base. Totika. Corona base. Corona base. Totika mamboyo. Tuna suka, mais avant mon tuna suka ya bandeko Merlin Vuvu, tolinka to tunelo moko. Année o ezo risqué mambo ebele lala, surtout mambo classe. Tozongel ka motuna na pozo sala passe otani sarabana. Po na bokolongo no ya nzoto. Soko nyonso ke kokangama tokokanga yango ngai na kondima yango po soki kolongono yate eloko moko ezali te kolongono soki kelasi tomoni te bana bakoki kozonga kelasi te bakovanda na ndako batika na bomoi batata batika na bomoi bazonga kelasi mobu ekoya yango tobi yoki Félix na coronavirus président de la République atala ndenge bakopesa ye mayele na bato yo bakosa mosala muyembe soko ebabi te babakisa su mikolo po babakenda kelasi te po na tozala malamu mabe yali na te tokufa biso nyonso na te tozangisa ta kaka mobu moko eloko nyeza malamu tokoyoka bakonzi tokoyoka bango tokolikia te na amateurisme na bango mbalo bakosala na bwanya baya kosala biso makambo ya mbilingi mbinga te babi bakobanda confinement gentili ndenge aza komi tuta ye moko akoyeba eloko asala te lokola ndenge alingai kotia metro na Kisasa aloti ndoto tatie metro na Kisasa batutana ipena général Kasongo eloko wana nasepelaki nango te bakeba batika biloko ya bongo eza soni bakonzi baswana na balabala boye c'est moi la réalité ngai mokonzi te boyoka na tata eza soni ya malamu te. C'est pas bien. Boni Merlin Vuvu, oyo azalaka ali malamo azali lomba ko bunda boyebi te balukaki ba pese misolo. Po senga molendo bolimbisi po molendo ali mozalisi ali kolona se mokili bandi na ye ekosuka na ye na bango na kamere. Ango wana mela lakse bango tazeli lenge azali tumba aboyaki misolo na bango toko bunda akobima belo lenge moko lokola sanza libwa oboloko lokola ngana bimi akobima elenge wana pesi bilenge ndakisa nazali na lolendo mingi ya kotanga kombo na ye na monoko na ngai bango bato wana ya lingomba ya motane babanzaki kaka mbongo babandi bakosomba mele lokwa bango basomba bango na butu na bokonja nkuku babandi te bakongomani nyonso balokwa bango mele alakisi bango aboyi Jimmy Carter pe na simano apeli moto nazao kele mawa apeli moto abiki awa abiki kobika abanga lisu te abiki ndenge nkolo abateli ye engeki kosala nga pasi mingi soko mpe yesu ayaki boloko mpo boloko ya mere nayebisaka bino te esala nga pasi makasi nga boloko na nga esala nga pasi te mpo nayebaka na etumba na nga te nakoki kokutana na likama mabe nayebi baba bakangisa nga babanza teke kokangisa ngai na sutukaki nango nayebaka banda kala te na etumba na ngai
makama kirikiri kokolela ngai okota baboloko deja makama kirikiri po bato nako bundisa nayebi te bana misolo ebele pe bana poso bayiba mosusu soko obimisa bango na mpoasa bakokenda ata koluka liwa na yo na nalobi makambo papa molela bayi na nga te mais oboyi koloba yango biso pe toboyi koloba mosusu sango etambolaki kotindaki mama ke kosenga bolimbisi po yobima epa ya nani epa mama Mart oh ngai mama Mart esika avandi nayebi te nakotaki boloko nayokaka karte azalaka na ndako ya mbuta moto atikala kuna nimero na ye nazalaka nango te kosolola na ye nasololaka na ye te ebandi boni nazwa mwasi na ngai natinda ye epa na ye ngai moko etumba na ngai nayebi ntina nango na boloko nakei nayebi ntina nango bongo nakamata mwasi na ngai akende epa mama Mart mpo na nini ntango baye kokanga ngai nayebisaka bino te nakokenda nakokima te nana baninga bayebisanga kima na yo kenda poto bana baninga bayebisaki ngai kenda na yo poto vanda na yo nayebisaka bino nakokenda natembaka na ntongo nakei ebongo kaka ngai moko wana mama Mart eyokela ngai ni mawa mpo baseka ngai mpenza malamu bavanda na mwana ye batombola nikopo babito juye ngai nde joba ndeko bato bayebi te nzambe apesaka moto makasi oyo ye eyali makambo mosusu oyo moto akoyoba na ndimi kokufa soni monene ndenge wana ngai nakamata mwasi na ngai natinda kuna mpo bataliban basepela mais ya mama Denise kosenga ata bolimbisi mama Denise nayebi esika avandaka na itando ike ya koki pe okokamwa soko nayebisi ye te soko namoni elongi ne bo mpo nayeba ye kozala mpasi okokamwa soko nayebisi yango mais nayebisi yo solo te mpo badwi bokonzi bawumeli te nake boloko nao na meseni elongi na ye te matondo mingi honorable Mai tekomi na suka ya émission mwa liloba ya suka liloba ya pesa message mona bakongolais oyo ezala message ya sensibilisation surtout na moment oyo toza nango kongomani toyoka oyo bakonzi bakoloba mpo na bokono kongomani kolanda biyoka te réseaux sociaux eleki na biyoka na bilobaloba tolanda bakonzi tolanda muyembe vaccin mangwele eyali mpo na bolamu ya mokili bilobaloba bakosala kisi mpo na koboma bato mokonini bosi baboma bango eso babimisi mokanda ya CIA mais la CIA a toujours écrit sur le monde pour anticiper emba liboso te yango wana nayebisi bino mangwele wana soki koya na Congo moto ayeboso akozwango ngai mpo na kolakisa bino te makambo nyonso ya lokuta kongomani bolanda bato wana te kongomani tomibatela ngai naza na poso na bino na bomoi mpo na etumba oyo mbuma nango bato bakolia yango eza bino soko bokufi lelo ntina etumba na ngai yani ntinda etumba ya Katumbi ya Fayulu ya Mozito ya Bembe ya Lingi bino bakonzi mbala oyo nabengi bino bakonzi mpo toa na pasi soko mboka ezwi moto totala te bokabone ezala te bino bakonzi mbala oyo bozala na bwanya bosala mosala ya malamu biso tobika elongo liwa oyo ezopona te yango nakobengaka Félix président de la République mpo na makambo ya coronavirus liwa oyo ekoboma ngambo nyonso ekoboma ngambo ya Félix ekoboma ngambo na biso ekoboma ngambo nyonso ekoboma bayimboka yango wana esengeli na likambo wana tozala na bomoko bakonzi na lamuka baasista yo opesa bango mbote bakonzi na ngai alamuka batikali kotika ngai te nayebisi yo nakomanda na mokonzi na ngai Fayulu nakomanda na mokonzi na ngai Mozito Katumbi batiki ngai te Bemba batiki ngai te boyebi te bakatanga misolo kasi nazangaki eloko te bana bakei kelasi maya komela ezangi te bandeko na ngai ya diaspora wana nde bakobenga bakolela mama Joel yali wana tuna ye akopesa ye lisolo bamosu bakobenga ye kosalisa nga na nzela na ye batiki ngai ata moke te bandeko na nga batiki ngai te ya kisasa bamama bakoya kotala nga na boloko kopesa nga koto moko ya franc congolais bamama katoliku ya mama Maria ya se musée baye kotala ngai basangi so ya bango mwa moke na nkuku yango wana bapesi ngai
nazangi eloko te bakondi na ngai bon mingi na kotanga mwana mobali wana Salomon Escadela ye penza akoma eloko ande monganga na ngai ayeba soki na kosoli to miyoyo etangi nga na zolo nyonso akolanda atikai kotika ngai te na kotonda bango nyonso botondi eyali elembo malamu ya kolakisa te etumba oyo akozwa pasi tokotikani ye te mpo tokenda nango eyali bolingo ya Kongo balakisi ngai kolinga mboka oyo na kotonda bango matondo mingi na ye Salomon Escadela na pesi ye mbote eska yango wana matondo mingi ezalaki mwana mboka honorable Mike Mukebai ye penza azalaki invité na biso omokolo mwa lelo merci na disponibilité tozo rappeler que nzoto na ye ezali penza na bokolo ngono te avant kende boloko tozalaka na ye samedi azalaka déjà malade mais à rassuranga que Steve je partirai le lundi même si je vais à Makala je sais que je sortirai toujours et gloire à Dieu il est là parmi nous en tout cas batata ya nazolo ba mingi nazolo ba makambo batata ya cour constitutionnel était kopesa bango longoni OK basali ma musala nzela mibeko po bato bafingaka bango mingi na makambo mapona lokwa bazongi nzela bakomi kosala makambo na nzela mibeko eseli kopesa bango mbote kopesa bango longonya na Benoît Luamba mingi na funga oyo atikai kosala mosala tango Benoît Luamba azalaki te mais kasi pe na Zuze Wasenda po Zuze Wasenda wana bakongomani bokoyeba ete Zuze wana azali penza alima yende tango makambo afayo le bimaka akomaka mokanda alobi makambo onga na ndimi yango te na lobi boyete po bino bato bokonjo bo bate bato alamuka bakomo kumisa Wasenda boyina ye na kumisi epo na mboka na kumisi epo na la muka te po bino loko ko boma bino likundu motema mabe. Merci na Starly les Mawazaki penza na sima ya bilili la grande équipe d'Africa Info merci Odette Lesa bozaki penza ebelegi merci banda bande konyonso obotali émission politique info bisona bino tokutani mbala ya sima tika ete kimia eumela o maboto wa bino Zambe ya Lola azala na bino bana King bana Dar es Salaam bana Poto bana mokili mobimba site FM moko Afrique Info avec Franck Stemai Kiandankala twende X-Bass Marandura Franck Stemai